Shalom, shalom peuple de Dieu, bonsoir, bonjour. Et au dépendre à la herbe Kolandanga, Sœur Marie-Grâce, juste naïe, kolobanabiso moko mukena pokwa oyo, sur na livre na biso ya Matthieu 6, 31 à 34. Matthieu 6, 31 en 34 et les banabiso ni kona. Na Matthieu 6, 31 en 34 et banabiso tout s'inquiéter na l'autre côté. Tout s'inquiéter na l'autre côté. N'a pas besoin de biso nyonso tout l'accent pa Nzambe parce que Nzambe yende ayebi lobi. Yende ayebi ni to lia lobi ni to mela lobi. Komitungisa te lobo kolia nini lobo komela nini. Bala Nzambe belé le to kuma komitungisa ma no lia nini lobi na mela nini na olata nini. Wana eza abiso te abiso eza pona Nzambe. Bapagano bako komitungisa mande Bible ezo bana biso ma yo mwana Nzambe okoki komitungisa mate parce que Nzambe aza na contrôle ya nyonso oyo za ngo posa amen. Na Matthieu 6 wanaka na 33 Bible ele bana biso cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tolukana nubokonzi ya Nzambe pe justice na ye tolukana bokonzi ya likolo lelo bana Nzambe belé bakoma oye pa Nzambe bazoke ba église baokende luka bokonzi ya likolo te me baoluka ba succès na bango baoluka ba réussite na bango bazoluka bango bazala bien bayebana bakoma ba star balongoli Yesu kozala star bango ba remplacer Yesu bakomolinga ba remplacer Yesu ba servante ebele ba serviteur ebele. Donc biso nyonso toza bana Nzambe tokomo luka ole to luka premièrement la royaume de cieux au Bible ezoba na biso. Mais biso tokomo luka bimam na biso moko na yebana balobela penga batalela penga babeta pe masolo na ngai na koma na ba vieux ebele mikolo ekoma guerre ba vieux bana Nzambe. En tout cas tokomi vraiment na temps de la fin. Trust me, I believe tokomi na temps de la fin. Nazo croire tokomi na temps de la fin. Au Bible bi na temps de la fin mutoko sala nyonso pona mbongo. Yango tomona bala Nzambe lo bakomo sala n'importe quoi sur les réseaux sociaux, soi-disant Instagram et futaka, soi-disant YouTube et futaka. Donc tokomi ko sala n'importe quoi. Tozo kende wapi. Ole tomi tungisama toluka na justice en Nzambe toluka na bokonzi ya Nzambe biso tokomi na koluka bokonzi na biso ya mokili oyo tokomi koluka ba succès na biso ya mokili oyo tokomi koluka bayeba biso batala biso pe mokili pe comprendre que non engai. Mais Nzambe aza peur na biso aza papa o avani na likolo parents nyonso tout parents nyonso azo obligé à cause soin ya bana na ye. Parents nyonso aza obligé à soin ya bana na ye. Donc mwana aza na ye na souci tala muki na tongo ya olia nini. Comme parent yo mtoza na souci bana nanga ba olia nini bana nanga ba omela nini bana nanga ba olata nini bana nanga fo bazala ndenge batanga na ba école ndenge nini bana nanga bazala ndenge nini. Parent nyonso alinga mwana yaza le meilleur. Parent nyonso alinga mwana yaza la bien. Siko biso ba parents méchants o Yesu azoba na biso na Matthieu tozo kanisa bongo a combien de fois Nzambo azali kolo akanisa la biso malamu te. Soki oye kosalela Nzambe moko au pouvoir na ba besoin na yo. Alors bi bo servir 2 mètres te, bo servir entre faux pona yeto mamo. Jamais ba servir 2 mètres. Mais lelo bala Nzambe belé ezo paraître le quoi ba servir Nzambe mais ba servir Nzambe te mais ba servir na bango mamo. Ba yeli na bango mbongo, ba yeli na bango succès, ba yeli na bango koyebana, ba yeli na bango wana pekuna. Donc soit que roté azose la fois ba pesa ye. Non, oui, Bible ezo bana biso prof babenga nini. Na boseni pardon excusez ngai.
bayaka pa nzambe maboko pamba te ye bakenda kotala mpe prophète maboko nzambe te. Offrande du prophète, oui, offrande du prophète. Bible ezoba na biso wana mutu ye moko fo yebake no fona pesa offrande du prophète. Mutu ayimba eza bato mosusu bayebi te koteya bango bien sûr, mais ekoma te prophète yo ozozelaka nde nazoya boye nazokende koteya to mote na oketeya il faut kaka boye non. So otali moto ya mokili so yo osala nzambe nzambe akordonne bénédiction elanda yo olemba bénédiction. Mais so okomi oyo osalela mbongo osalela succès osalela makambo wana ozwa yango mais sukala yango esheko ekoya kokweya yo okweya soni oyoka mais nzambe mutu oyokisa yango. Mais soki ozoyaka mpona osalela nzambe ozoyaka posa keno posa motema na nga nzambe nde mutu ayebi. Preuve ane apôtre Paul akomprenaki atuni ye ta mosu ba disciple mosusu bande komimire nde biso mpe tomimiraka bo biso toolanda yesu yango tozwa nini nango yesu yango mpe tozwa nini nango toolanda boye totiki banyonso babiso batika basi batika babusiness na bango akokoma neta mosusu mamillionnaire batika banani mais balandi yesu. Apôtre Paul penza apôtre Pierre azwi courage ya otuna vie biso totiki nyonso totiki basi wana toza na Luc 18 à partir ya 28-30 ndeko na ndako yo moko tanga biso totiki basi totiki nyonso tosala tolandi yo fosolola bien tozwa nini ata yo moto totiki nyonso mpe tolandalando tozwa nini. Yesu arépondaki nini? Yesu arépondaki nini? Abi bien en vérité mutu nyonso o atiki nyonso na nsima alandi ye mutu nyonso o atiki nyonso na nsima alandi ye ozwa na se awa ya mokili oyo do ozwa do bozwi ozwa na se awa pe bénéfice na osusu bakisami lisusu likolo différence ya bato balandi yesu o baluki liboso royaume du ciel bénéfice na bango la différence eza kaka ke non baozwa na se baozwa likolo bamisusu bazwaka na se mais yo ozwa na se ozwa likolo siko yo mpe nzambe alobi ozwa na se ozwa likolo yo kasi nzambe yesu akosa yo te ntango yo otiki nyonso olandi ye akosa yo ta opesa yo siko pourquoi yo talaka kaka yo senga kaka yo luka kaka non. Tozolobela bato misusu baza na appel ya full time plein temps yo sala nzambe na temple bato misusu il faut sala so nzambe alobi na oke tika nyonso landanga ça va wana otiki nyonso landie mais so yoki na nzambe te mama il faut sala papa il faut sala koboya kosala yango ekomisaka bato ezokomisa biso ezokomisa bamandian ya kosenga ya kotalatala bapesanga mais so ozosala otala ku gauche to otalela kaka nzambe mpe nzambe opesa siko fo yeba nzambe abengo na plan na temps plein to ayibengi yo ozosala mosusu ndeti babiso boye nalinga osala ya nzambe mais naza na business MG Star Boutique naza na business nasalaka vision business na ngai wuti epa nzambe naza na mini ngonga oyo nazosala pe na kompani mosusu mais vision na ngai eza na travailler mingi na MG Star Boutique business po wana business tokoza business na nga moko kompani na nga moko na kokontrole yango na mosala nzambe mais ya kosala epa mutu na odépendre na mutu donc ekokita mosusu komema ngai mpe mais la na business na nga moko bakompani na nga moko batravers na nga baopesa ngai kaka rapport na baton na nga nakoye kovanda nazotala ezokende boye ezozongisa boye nakoba note nakangi na nde bamusulman tomonaka ere boye nakangi na nga shop nake na ngai koprie leo nafongola na nga te naza na service na église donc nga mpo na ngai
donc kovanda te ke no oyebi te so appel na yo eza osala to esala te yo kaka oh no sala te nga no sala te babenga temple okokangama na pauvreté molimo ya pauvreté ke lata yo otala nde baninga bazomata bazokoavance okomi ebongo nzambe abengaki yo na temple nzambe alobaki na osala te eza bamosusu mpe abengi bango na batemple me azobi mpe osala sala mpe quelque chose sala mosala oyo ke non yo kokontrole yango yango ekontrole yo te amen donc fo toyeba bana nzambe tozaka toujours na kati ya koluka bokonzi ya likolo ezala boring te ezala nango stress te eza simple à moins que biso moko bata mokili to compliqué yango à moins que biso moko bata mokili to imagine yango na niveau moko te nzambe aza bien nzambe aza kitoko nzambe aza malamu nzambe aza elengi abundelaka biso bitumba toomona te alongisaka biso moto abetaka mabolongo na se aza plus que Hiroshima ako détruire vie na yo na minute na seconde moto alalaka tolo na se liboso ya nzambe e aza plus bombe toluka bokonzi ya likolo kozala na susi to olia nini omela nini baprojet na yo ese lekeli yo moto ozoyeba te me tika nayebisa yo nzambe ayebi so bandika koluka no bokonzi ya likolo okomoluka na okosalaka justice ya nzambe okomi na okosalaka nzambe mpenza nabi eseni yanga misala na ndako na yo yo misala na ndako na nga okomi na okaka koevangelize koteya kosala nzambe ozosala mpe mosala na yo kayu na yo mama papa ntango ya pesaka mitindo ntango ya général apesi mitindo epa likleka aza oblige a exécuter yango sako tuna question aokataka losako na atosi ntango yo okomosalela apesi mitindo ata diable ata envoyé du diable ocomprendre te aya pesi eloko moko boye ya kalisa peso ya détruire yo mais là ya sanctifier yango bible bi oyo abengi pire nana koki kobenga yango impire ya surtout kuna mono mati mais ngala pesa ki peut détruire ye ete yo mto pesa ki te mitindo pesa maki pa mokeli o akela yo parce que ya kela satan parce que ya kela o ba gens du diable o ba ye mutakela bango satan kela eloko te bandako toluka na sa moi bamituka kolata six nyonso ye mutu akela ngo diable akela eloko te akela elo te yango na ngena loba ndeko moko na courage otangaka maloba na nzambe okosama te oyebi pourquoi otanga maloba na nzambe te po diable abiko atiaka kilo abike ya testament akomprendre ke batikela bango ndako kuna papa bango atikela bango biloko akokende kodéclara yango soki abo opesa ke na tribunal ke no o me yaya akendaka atikela biso na makila na ye kutu tolongaki alors yo olonga yango alinga tofongola testament otanga mpo oyeba vérité te fongola testament tanga osouffrir batikela da biloko nyonso to mema ye na tribunal yango sikoyo nani tribunal céleste siko juge ye moko yesu juge ye moko nzambe siko avocat na yo mokati makambu avocat na yo ye moko yesu mokati makambu saint esprit yaya nyonso eza na faveur na yo ti nyonso eza na faveur na yo nyonso eza na faveur na yo siko ozobanga nini siko omitungisama nini to méditer deux versets oyo to méditer yango nzambe aza na biso na pamboli mutu moko partager vidéo oyo aimez Instagram na biso Marie Grace Taylor bo follow biso pardon bo follow biso na Marie Grace Taylor nzambe apambola bino bozanga te ko partager vidéo epambola mutu moko bo azomitungisa mazolo bangala yebi te na sani yo testament na batikela bozweze bele yozolela te zwaka connaissance
nzambe apambola biso na encourager mutu moko atangaka bible penza kotika ngo te tanga bible po okosama te so otangi bible otanga bible te okosama melaka otanga bible okosama te tika nzambe apambola biso wana ezalaki ka ata moke nalingaki na partage na bino maloba ya nzambe yango nde bomoi yango nde nyonso yango nde succès yango nde vie amen nzambe apambola biso bisous bye